ba papier na sana ngo isali ba papier oyo ba papier mouchoir na ba sperme ya ba pasteur plus par avec zo munene bo des staff ya besoin ba konso ba ça ko za na église il se sent toujours isolé il se sent toujours écarté pour se passer dans sa staff. Pourquoi tu as staff wana il y a des intérêts soit il y a l'intérêt matériel soit comme on est capable na yo asaka na petit ya koyaka na ndako na yo ye moko et bien so calculer matin et ça dangereux et ça là ce que beaucoup de personnes ne pas solo ni depuis vous venez nous balaka na papa pasteur mon bon azate sou akangu na libérer si vous ne libérer tellement là le bon mobile là que ces garçons là ces messieurs là à respecter que bien comment ngana zoreka asima monsieur je vais dire à mon mari yo aussi au bombi oye bisanga ovandi boye na kiti anniversaire sentiment ye kota kipo kende kovimba ba passion so babangi ba ikolinga ba kotisa ennemi te mabato basa na kata bikobo batu belite na lobi ke soko moni passer ko bana nga moko oza mundimi yo sala ngo ko pa lebele bongo to suye pas mon esprit na soko lo bango donc poser ka partir ba week-end mais il y a ça la tableau vivant na sali mutu ko wanga na tenga moko na tableau ba pasteur congolais j'ai précisé mingi soki babomoli motema te bazokufa kisko yo zaka na église naza na église wape na bandimi na kati naza na bandimi baza na bango baza bandimi et puis naza na bandimi baza esclave Alors, bonjour. Maman Eliane Nito, la présentatrice de l'émission Papa nous pour le mariage. Neka na baki bana bobenga ba maman. Est-ce que le penza bana bobenga ba maman tela moni lela monika ba papa na ba maman de bovanda na to solo la. Masolo na ko solo bino lelo eza donc kita mata kita. Lelo na ko solo na Bishop charismatique Chatumba. Na yeba ye ah, pasteur people là. Il nga bongo. Est-ce que tonga na yeba ko na pasteur people? Et ça qui déjà mais bato de parce que qui libra comprendre. Bato ba otala biso. Les pasteurs people. So bo moninga na bobolongo linga 15 ans. De tonga na yeba chatu. Yes. Bishop nenga zabwe. Mais à l'époque c'est charismatique te. Na c'est déjà charismatique mais ça qui est président toi ça que présenter ngai. Là ça comme ça ba kombo na nganyo sauter. Ya solo. Donc ta ki malamu te. Voilà te yoko solo na Bishop charismatique Chatumba. Na les grands maîtres Chura Mbemba. Chura imbattable. Donc yo ezali imbattable. Donc nga obi na komta patumbo le do mikolo na tumbola na nga. Maman soko moni mutu abengele imbattable donc ozala noza champion na domaine nini soko legelo na nzela ote donc ozala noté de fo pour les ka fo imbattable donc mikolo ta tumbo na nga na yebiki ya puye sana ngo. Lala no pongi. Ah na lali na nga ya babele. Makangele ngo miso. Et voilà donc na bengi bino bokota na kati ya émission na biso lelo te ko sana le bishop charismatique aza toujours dans lipasa na donc bakomi na yebite so bakomi mosaka na Roger Ngando na yebite pona moni mikolo bazaka bango mibale. Alors na sengi na bino vraiment boza vraiment très attentif pour to kota la ba émission salami ebele oyo yemoko aza awa ngana tala ki pende bino botala ki na obite ngabe fona tele manaki ndoko luka na solo na yena yo ka vraiment à 0 mètre penel lito inanga a ko kisoka kiko bandela makambo o nyoso alobaki charismatique. Bonjour maman, bonjour maman, la providence. Maman la providence. T'es la providence de la société madame Nito. Ah madame Nito. Il y a une vision na yo, c'est ça ka na kati. Maman Nito na sepeli comme na yo lelo. Na sepeli na mobali na yo. Na sepeli na mona kibino ba chaîne. Boyamba kinga l'église de la gloire. La gloire de Dieu. Alors na sepeli lo comme na yo, komi muntu munene. Bah c'est pour ma profession na biso pesa ki ko kisami. Parce que ti mobali no azo sala ba premier voyage à Chine. Na mona kinenga zo kende asima kinga na loboko na zo kende papa ngabikende nzamba ko pa mo libino lelo to tembaza tena la alliance na miso na moni pe mariage zaki ya munene to zaki présent alors lelo métier bakisami oye ko tarangai to za ensemble na d'imbattable Chorambo nzamba pesi biso vision. Alors je préfère que na vision nzamba pesi biso c'est lui qui doit expliquer avant que ngai na zo parole. Papa l'imbattable est-ce que bato nous so ba otala biso ce que koko sera au talisa bango vision on nzamba pesi bino vraiment bato so azolandanga à travers le monde ba congolais nyo surtout au bazana dose pe makila ya Congo partout dans le monde ba en Europe les États-Unis na Asie ba fongola mato e balanda bien vision o ezalaki na Exode chapitre 7 verset 15 à 16
Nzamba de sa Moïse a sa Pharaon, laissez partir mon peuple. Parce que le peuple bazalaki na position où il y a souffrance makasi ya osakanate. Malgré bazalaki Golia, malgré bazalaki Gomela, malgré tout ce qu'il faisait, mais bazalaki kaka na passe. Alors Nzamba le biti tete position yo, moye bango ba bonde la pona nga ezate. Pona ba sala volonté nga nazolinga ekokisa pona bango na position yo na kotika la kosala ngote. Pona sala ngo fuba longwawa ba kende libanda. À partir kuna ninga na kozala na bango. Alors fallait atinda Moïse. Ah, on a tellement même l'église n'a pas sur peso tout ça m'a fort. Non pas église même politique, politiquement des autres tout ça m'a fort. Même dans ma comportement, monsieur pas sportif, ma bébé pas tout ça m'a fort. Donc laissez partir mon peuple. Alors le coup avec ma cambe église, n'a dit ah ma cambe église, monto à la vérité. Dans ma cambe église au les capacités les charismatiques people chatumba zate. Ya ngomo ne ko mona chatumba ah pasteur charismatique tala makambo eza boy na yebi yo banda ko sambela nzambe banda kananga olungu na kana ngoye kisasa kisasa yango l'Afrique du Sud wapi partout tioza na poto donc ceux qui ba père de réveil ba cause à la 4 5 doza parmi les trois yes mais ceux qui peut mutakolo ba vérité na makambo pour libérer peuple na vision oyo ezayo le col automatisme ya nzambe zala ki abine j'accepte c'est qu'on a mon vision yo na lobi na yo ke laissez partir mon peuple ça et on a toute une vision wa nzamba la kisa ke pa ya nani ni pa na yo na lobi ke mutoyo biso mi balé mais ce que pour animer bien yende fakene nango pour oui pourquoi na non papa nazo papa bolimbi c'est oui nazo yo kayo o monita yo l'imbattable depuis na mona ke mbinga ningo za tonda boy déjà na yebi na yebi charismatique na obanga soki na kimi na yebi te na ko bima na miro bien ndenge ni ndanga na ngina yeba na bato ba otaba vision wana na mona ki yango laisser partir mon peuple ozoki on ndenge nini mais bible te bon biso tout ba tangi la bible na tanga kutu bible bande bandriti oloti te mais otangi ka kotanga nalobi natanga bile bande bandeli suka donc ok natanga bile bande bandeli suka na bandeli suna na Deutéronome siko na kati ya makamata ne komona ngabi non peuple na biso azo souffrir mais na kati ya souffrance o izana bato musu bakoza la franc na ici l'homme de Dieu ngabité likambo le baka mumu na nzambe soko moto comme si mumu na nzambe yemo mitale o ko mumu na nzambe nzamba lobi nul ne peut venir à moi si mon père la tue nul ne peut venir à moi si mon père ne la tue mumu na nzambe kasi on ba catholique bazaki celui qui veut se charger de sa croix ba ko moto musanzele kuluze pour comprendre kité yende nzamba ko sala la nzela na yema yemo comme si mumu na ndenge na mais nzambe soko alinga utiliser muto ko utiliser yo ako utiliser muto nyoso dio ba mari pas ki mumu nzambe pas botaki mari o lo ba jo samsa ki mumu nzambe pas que na direction ba utiliser non on est ça langage yango na lobi ça mécanisme oyo ba pasteur ba champ place église et na place pour na osala alors yango to mona ki muto akoza la mieux placé ya ko expliquer ngo bien na expérience na ye plus de 30 à 40 ans na ngona évangile et ça bishop yango monitango abimika pona koloba likambo bo na ebisio nazwi ba coup de film nazola la te ba ebisinga ba pasteur musu ba bengenga je me réserve pona ko citer ba komba isinga chatumba bebisi cop na biso chatumba sopiso inakata ya biloko tolelaka asopi supu asopi suki na donc chatumba bebite église suki ndenge ni ngabi non ezala kiteke poto longola to ya kosambela Jésus te to koloba apologie ya Bouddha ou bien Mahomet te zolobela kaka Jésus Christ mais to na besoin bato bazolanda Jésus Christ ba yebake ba kende na un jour mokilo ko kanga maloko la tapi to na esika moto kokende nde vocation ya église mais ceux qui batu musu ba koti na sima na bango ba ko saka bazo toucher évangile o biso to monde la passe to nyoko ma muta ko monde la passe évangile te prévaner Jean-Baptiste za ko la nzambe na tolo te et na motema te na tolo église nzambe za likamba awa soko tyango na motema ba kufa pona ba kenda ba Isabelle ba Etienne to tanga ba kombote alors yango moni to zaki bishop azaki mieux placé yango mona bandi yango to kenango Bishop Nazongelio, Obaksana Oyo, la Kinde Kwabia, mon peuple. Exode chapitre. Exode chapitre 7, verset 15 à 16. Mais le mot-clé, c'est le verset 16. Il dit, et tu diras à Pharaon, ça c'est Dieu qui dit à Moïse, et tu diras à Pharaon, toi Moïse, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, a précisé Nzamba Moussousouté, parce qu'ils avaient beaucoup de dieux. Alors, le Dieu des Hébreux, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Nzambe a lobi na Moïse, kende loba na Pharaon. Atika Dibota Ekende. Ekende pourquoi? Pour qu'il me serve un culte, qu'il me rende un culte. Le culte où?
dans le désert. Tous ces détails-là, ce ne sont pas des détails anodins. Ce sont des détails prophétiques. Ce sont des détails d'instruction. Vous devez aller chez les pharaons. Il doit libérer mon peuple. Mon peuple doit partir dans le désert. Dans le désert pour les rendre culte à Dieu. Pourquoi Nzamba a indiqué désert? Et pourquoi Nzamba a dit que Babi ma pona nini? Nzamba a dit que Babi ma poba que de Tongandako. Alors qu'il que Babi ma poba que de Kosoba ma voiture. Alors qu'il Babi ma poba que de Kosoba bilamba. Parce que le biso va passer, trouver qu'à bilamba, ma voiture, ne cause à la montunen. Alors qu'il que Bima, pour que ne coton de sa salle, aux ok de usté, à lui, Bobi makaka, Boken de sobe, Boken de Kotumbelangambe, vous rendez culte que dans le désert. C'est-à-dire que Dieu est précis. Ce qui a scandalisé le monde, c'est lorsque Tchatou m'a dit que beaucoup de pasteurs, ils font, nous, les pasteurs, nous faisons de nos chrétiens les esclaves. Alors, ça a enflammé le monde. Voilà d'abord, j'explique, pour que les peuples qui me suivent entendent. J'ai dit ceci et je précise. Beaucoup de pasteurs, commençant par moi-même, nous faisons de nos chrétiens nos esclaves. Nous les faisons les esclaves, pourquoi? Parce que Dieu, le peuple était en esclavagisme chez Pharaon. Et puis le peuple croyait que parce qu'il ressemble là. Parce que quand il y a des parce que Israël, parce que les Juifs, parce que parce que ressemble, parce que l'église là bango, parce que parce que ressemble. Donc année, parce que ressemble, parce que mon tongo ressemble na mbunguté. Il y a mon exemple de na Moïse que nous bisaba babima, bakende na désert pour bassemble là. Nzambe indiqué bakende kaka na désert. C'est-à-dire que alors que le désert est en place il y a des démons. Alors que tant que tu as traversé le désert, c'est-à-dire que Nzamba tiki et puis que tant que tu as traversé le désert, il y a une malédiction qu'on va passer là, tu vois que au désert, aux anakata désert, et ça le place à malédiction. Désert, et ça place à dépouillement. Désert, et ça place à formation. Nzamba c'est que na posa, liboto wana comme na désert. Pour Nzamba que nous ça la triage, basta la triage na désert. Puisque tant que comment qui na désert sikoyo, bateau ba qui d'Égypte. Bakota qui na terre promise, ba on so bakufi. Bakufi pour nani? Puisque bazara qui déjà esclave. Et chez le pharaon, babibi na ba habitude à cause la esclave. Alors nous avons dit bateau boy bako côté la terre promise. Parce que so bako côté la terre promise ba habitude oyo. Ba ke ko affecter encore de bote fo ba onyo so basila. Ya ngonde na lobi baki boy na bakisi lisusu. Na lobi en dehors ya ke badi na biso ba esclave pas pasteur. Ba pasteur congolais, j'ai précisé. Mingi soki ba bongo di motema te, bazo kufa. Je précise encore devant la caméra. Ba pasteur congolais. Soki ba bongo di motema te, bazo kufa. Bishop, qu'est-ce qu'on y a dans l'église? Dans l'église. On peut na bandimi na kati. Dans na bandimi. Bazana bango. Bazana bandimi et puis dans na bandimi. Ouais, esclave te. Non, yango zomona na banda boro ko sala auto de délivrance ngai moko. Na yeko mona ke non, j'ai menti les gens. Vous comprendre? Parce que les mêmes pratiques on a zo ko reprocher badinga ngapo on a zo ko sala ngo. Lokola nzamba délivrer ngai. Le luna na message ko bande ko ngai. So ko moni na église na yo. So ko moni musala nzambe. Asa na passer na zana nani. Azola na bana na église. Est-ce que ça n'a rien? Mais na mo ya za ko progresser. Église zo kende di boso. Yo mundi mo vendre l'église parce que papa passer oyo. Abima nanga. Mais on kuda passer ba miracle zo ko isa ba église zo fuluka. Yeba ke passer za nzambe te. Et puis attends na man. Est-ce que vous comprenez? Azalina azana leur. C'est bien de bokenda olinga basi baton. Yango na lobi que soko moni passer ko bana nanga moko. Oza mundimi. Yo sala pe pa lebele. Bon, tu suis comme mon expérience. Mais il y a un tableau vivant. Ngana passe debe na yiko bana batuke ngai moko na tambula kibiente à un moment donné de mon ministère yango boni bande ko na ngai batu bele ba comprendre ki bishop tika na kata bolimbis hein batala ka bishop voilà bolimbis
na droit de laisser pas papa en plus charismatique et puis passer people yebisanga chiko tu vas comprendre nini te bato comprendre message ya laisser partir mon peuple te va comprendre que te bato nongo lobaki bato ba monika ke ayo ba makop boki soupa boki si donc comment que mabonze ko ta le pour moi na moko aleli people moi na moko aleli alobi mona ngone eti so na mboka na okama wa fort non fille yo selon bato bisinga ye azana Suisse faut benga ye na ko benga yo faut expliquer ye ma fille soko yoki ngai téléphone ngai zoleka benga lembenza benga mama ni nitu bakope son numéro nanga obenga ngai je t'explique ngai na ye ko bo m'église à mon yebi que ko vanda boy na people ngas ko na comprendre pe message na yo na kotala obo na comprendre que na nous te mais ba o yete ke po bo mabango nde ba bangi babangi pona ni nazo biso ba passer nous so bangi wana nazo biso ba passer nous so ba bangi wana baza na kati bikobo baza ba pharaon baza balande bango tina mai so comme ni pasteur nazo na micro na yo ba passer nous so ba bangi ba yiko dinga ba kutisa ennemi te mabato baza na kati bikobo batu belité baza na kati ya mitema mabe ya bango baza na kati ya makambo ya mulili ba mukanisi ke chatumba ko ya kovanda na micro à mon âge soki ya pembe j'ai venu de vérité 50 ans na banda ko citer ba komba parce na ngo sali boy ça ne m'intéresse pas bongo yo pe na tonnage ke ko pengo ke ko bina vimba na bina ki vimba te ba kaka ba passer wa na nde ba pesa ngo kombo vimba tuna bango ba yibi vimba wa ngana mona ki yango est-ce que yo yibi vimba wapi yo kende ki musique za ikote non ngana yebi musique nyonso yebi pone musique nyonso na yebi nyonso ya héritier wa tanabe ko te bimika lobia na yebi yango est-ce que ça li péché ni mais tuna ngana yebi au sali péché tuna pourquoi na yebi yango voilà parce que ngana saka musala mabala voilà na ngolu tous les samedis dans anakatia ba mariage na sala ke za ya ba chrétien te alléluia musique nyonso na uta bongo siko epeki sinzamba pambola tango kutu na uta na fête ko zo so sali ndengo tango kutu na uta fête sur la mo ka ba musique na zo ngala na mutu ngolo ko bateke na yebi ngana zo tuna hizo côté la charismatique non tout ça va bien les matabe na mona ki les matabe to sanga ki bieta na lati blamba ba jaune wana ba jaune mona siko yebisanga ovandi boye na kiti anniversaire sentiment ye kota ki poke ndeko vimba te ngai na bina ki vimba te ngai na bina ki mabino o to na te yaka na zo bina siko bato basa ko talanga ko bone tana ngo na dinete o tete to mabini vimba siko na regret mona ki penzo vimba ki penza na regretter so ki da ye baka avant ki na ko binga vimba na ninga ko bina ko leka josara puisque ngana bina ka makaki ya kusakana te ba fadi wana ba ko kanga ite mais na regret fallait bina na loketo ko kanga ya ta mokete ya ngodo mona tina kinga offrande nani fadi ko ati na offrande oh parce que les métiers des gros petits là comme petit on s'appelle habitué au petit on a dit comme koyo ya solo peut-être nous frère non sikoyo ngai na petit na ninga ko bete lo côté ngai ko no bete ba danse o yanga na beta kana kene ba danse na mokombo yi sikoyo bango ko pesa ba kombo abete ke loko abete ki boye sikoyo bango ne ba beti mais njoka ne moi je n'étais pas dans cet état sikoyo loko la ba pasteur oyo ba saka na posa ko nuire na moto papa bande ko na ngai j'ai tout fait. Tout ce que Moutako ça dans sa moï avec ma Bible, j'ai trouvé que c'est vanité. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tu as fait l'hypocrisie derrière la Bible. J'ai fait derrière la Bible. J'ai fait derrière la parole. Bande Konanga, tu es sorti avec les femmes d'autrui. Tu as cassé les mariages. Yango la Bible dit l'hypocrite n'hériterait pas de l'homme des cieux. Yango ni makambo yo songa na itubela ngana sana tubela te ba tubela yo sona tubela na yake na mikaka na kamera boy na bandi na sala boy na tangi masumu na nganyo sona sala komo na ngoti na suka lelo soko ke na place publique ba ko biso ke chato madi suku soso ya kuboma mezate na za susu na mutu te oyo asa ko mena sanga ta na mudi puisque yo tango to sala masumu oza o tie na église moko boy munu muto sa ndi sumu sugwazo fingolo misu sigoyo o devait parole wana puisque soko continue matewana na ko dénoncer yo mais lelo nazana mutu na ko banga te côté ya partout dans le monde nazana di sumunga na bombité on nazo zelebi malobi rien est-ce que alors c'est pour vous dire que ndeko na ngai bino basana nzambe ba we bokuti déjà na ko banga likolo masumu na bino na yebi bino mais nazana ta ya koya ko pesa yo lupemba na be salita masumu na yote okokufa nango puisque bakomona bilembo et ministère na yo eko évoluer te bakomona bilembo mwasi no bakomona ngo bano bakomona ngo okomona okufuta ngana kuya kuvanda una pesa lupemba te je connais omonita kuna bandeko lo makambo bana bashi nyoso tala nazali na ba papier nazana ngo isali ba papier oyo ba papier mouchoir na ba sperme ya ba pasteur nazana ngo na ibi couleur na ibi
passer boy couleur ne yango ba pesi nga tali papa telle super telle couleur ne yango naza nango mais je n'ai pas le temps yako le kana micro pour yo moko yebi mais ce n'est pas ma vision na komi ko préparer nzela na kendelo la toko sanzambe toko sabana na nzambe na moni que tout est vanité na kosi nzambe je croyais que na soko ko sanzambe nzoka ndena soko mikosa j'ai tourné à rond. Les péchés nuisent, les péchés ridiculisent, les péchés diminuent. Ceux qui vont compter les prédicateurs, na kata France awa, na milieu ba congolais, chaque fois parmi les 3 ou 4. Mais à cause des péchés, j'ai tourné à rond. Et pourquoi? Na kiwapi, na masumo yo, kokumbaka mikumba, ora la kabiente, obanga ka téléphone, que téléphone est sonné na ndako sauter le kolo muto muni nyoka. Parce que ba kosa ba bengi muto ko ba yekomona. Le téléphone ngai komi wana. Je dors en paix. J'attends le ciel. Alors je ne suis pas venu pour casser l'église à moto. Yangoune na lobaki ke bandi me baza esclave. Baza esclave par rapport à ma pasteur, baza nzambe baza ko garder bandi na baita oyo. Yangoune zoko sala ke vous êtes des esclaves. Eza par rapport à bonzate na ba fan de père. Non wana ke ndiki musika siko. Na ke ko bakisa. Bongo tango boyoka na kana ngolo bike boyoka na ka bosaleli mutu mateya ba mbwa. Mais c'est ça ko. Mais ndenge bozana ba pastoral bosaka moi réunion papa bayoka ni o. Non abenga ngo miroir yemo babenga ngo miroir. Eza ba échantillon, eza ba miroir. Tous les pasteurs en général, eza ba sinazo pesaki, eza bilembo pe basin ya ko lakiseke ba pasteur na basi ba pri musika na nzambe. Tous les pasteurs tous les serviteurs on va passer parce que les pasteurs se fâchent vite. Tous les hommes les pasteurs se fâchent vite. Comment banga bango? Tena kubanga bango. Tena na kubanga mutu moko te parce que batu nyo swana mingi plus par basa ba jeune. Bona na saki pe nini émission mona mutu mo boye. Na ngana otanga komono me yazo ko katenga bi awo banga mulangi. Azo na parce que mulangi so gisa iloko mabe et tout fait kabilati le kabila sana kata mulanga ça ko tout fait. Ah oui ya ko sarate. Alors c'est pour vous dire que so ki kabila asana kata mulanga ça tout fait. Mutu aboko longa pouvoir baser tout fait. Ah si tout fait pour abika tia kolonga. Soka kolonga te. Ah be loko nyo soka bila ko sale ko simbate. Yango so na santa kone aboma koto yo azonga parce que chatu bakle bona ke ko tirve yango Nathalie. Na bombe mais soki na bangi kabila te na chena mulanga. Kaka yo passer na ibi ko sakutu na masumu. Na ibi masumu na yo. Na ko soka ka kuma masumu no wana. Na tie kaka boyi d'abord yo na ko tufe yo kutu. Yo okula mwana tongo na mbeto te. Parce que d'abord je connais tes péchés. Alors c'est pour vous dire que objectif nangai yango na yeko kolobake omuni pasteur nyonso bilembo bino bandimi bilembo iza kolakisa ba pasteur na bino mingi basana nzambe basi balungwe pa na nzambe ils vivent dans les péchés. C'est quoi? C'est les verbes exagérés d'argent, le luxe. Ils aiment le luxe. Ils aiment bilembo yango zomona 30 minutes à parole 2 heures yango zomona 4 heures basali ko sala pasteur ayebi nazo koloba lisusu omoni bazokanga basala nzambe bazokanga na bakirdam yo ye oke kosala kirdam pas passer kirdam eza diabolique kirdam eza diabolique yango zona bato bazoko kuma besclave na l'église yo okei ongana za moseli bala eta on abimaki wana mobali wana simbaki ngana libele sikomo ine biso mobali ngeza te omoni biso toza bato abikila passer ayoki aibi déjà que osana capacité à kobombela mobali na yo soki yimuko aibi ke d'abord soki penga na simbi akoloba te posa chakangi yote yo moko mobali abali yo oporte comme mobali yo ke yo moni bwana mobali mususu akangi na libela sibo na libela telimela ye lobana mobali na yo ke ces garçons là ces messieurs là à respecter ngate c'est bien comment ngana zorika asiba na monsieur je vais dire à mon mari te yo aussi obombi obiso na biso mobali ngako yo kanda ayo kanda parce que cet homme là n'était pas respecté. Ce que yo keko sala kirira mais pas passer ba lokola sana capacité ko bombela mobali oya baliye apesi kombo mobali apesi mbongo bombelie ngai lokola sa to bele pana ngai na kwa ko tare boy akubomba pe oya ngai libela ngusuka sema kinenge lakisango lakisango zo lakisape wana amoni usko forma libele wana be libela jambe na ngai batterie gauche batterie droite mais yo déjà so pese nzela attention mon pasteur Adam Paris. Tu sais quoi abimi quoi que tellement maman passer sur déjà distribué que maman passer alors à se reporte là que je libère ngo asimbi parce que déjà qui libère ngo simba ko bomba ka secret yo bo pese nzela ke ngai na bombela ke mobali nanga laissez partir mon peuple il est pas simbi laissez partir mon peuple non ça là asimbi kala bon
nakuleka na ndako nakuleka na ndako mopana okende komosala soki omoni parcele azaka na babiti donc wana soki eza bateki donc wana ozobimisa ndenge bana bakende classe okende motoka natika bana classe mopana kende mbana bimaka 5 heures asiko ntango otikaka bana classe ongaka soki ozaka nazaka mwana suka bishop tika nalobisika makambo eza très important ozo comprendre sikoyo omoni parcele baparcele nyonso baza na bahabitude ya kotaka na bandako ya bandimi ya basi ye moko soki omoni kaka parcele na yo azaka na habitude ya koya kaka na ndako na yo ye moko ebi azokalekile batan eza dangereux eza nzela soki bokende kosala nde masolo nini depuis bovandaki bino mibalaka na papa parcele mobano aza te mala mpe telefone mpe ebeti parcele na yo azomona ndenge ozobombela mobali na ye naza mwana azotungisanga ye tala nazolongola nye zala mwana azolongola parcele amonike yo kutu mobali apesi okombo oza kowanga na yabi déjà que opesi nzela c'est comme ça que beaucoup de chrétiens. Mais là tu n'as pas condamné le passé, faut condamner les femmes. Non, je ne condamne pas les femmes, la femme quoi. Non, femme a sa proie. Yango ça esclave. Yango nazo ba ke boza be esclave. Yango to ba bi écoutez la église. Yango nazo lo ba ke bakndemi baza be esclave. Donc sur 100% ma mariage au moins ils ont la casser na poto awa même en Europe les États-Unis bit na moyango. Yango. Siko yé moko pasteur people. Pasteur ata batuna lokwa ngana na tuna ma votre épouse obozane na ndako. Donc ozwaki na ndewa po sala ka pe ya bato. Donc ozwaki Non saka ya bato te wana bakosa. Alors dans ndinga ko susu ko soloma comme on était, c'est déjà une femme mariée avec trois enfants, 2 enfants et demi, ko suyer demi enfant pas là. Mais c'est ce qui déjà moto ça déjà pour avoir soyi. Déjà moi nat. On comprend ça. Alors il faut toujours les respecter, bako c'est là bato, bako c'est là ngai rando, kaka pona ko ridiculiser nga. Mais ngai makambo nanga soki na sede masumu na ngai, j'avoue mes péchés. Donc okutaki une femme libre. Femme libre. Moi c'est libre. Parce que ni engagement te. Mais le coup des aki chatumba. Na bajaka ba parcelle kaka basalingaka, basaliri chatumba. Yango ne bakoti po basalire ngai. Mais vérité ça te dit. Les blancs ça na Paris. Kolomo saya. Azakate. Azanete. Ngapi. Il y a une étude du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.
ngana mutrasa mama mobala. Oui oui. Pasteur people. Eza na ba jeune fille moko bayaki komona ngai pa nanga pona ko soa ngai. Lokola saka ba mishe boto bibenga nga mingi nanga tata ninga pe na yebo batindi ngai pe. Kendo so na people. O ninga yo so ke kuna people akoloba to na posa to yoka e. Yango moni pe na yeba ko tala nga ba bisinga ke. L'église peut ba samba kana Paris. Pas ba sambelaka. Ya papa, yo lokoza accompagnateur. Ba ba sambelaka. Pour ye soliste ti accompagnateur. Ngala zaka soliste na accompagnateur. Soliste yo accompagnateur. Premier artisan et orchestre mobile. Soliste na accompagnateur. Na banana soliste avant accompagnateur. Ba jeune fille na ba yebisinga ba lobiki. Ba za misato. Ba bina kati église. Ba ce sont pas des sœurs hein. Mais ba celle kati église na kati lingomba. Ba bina nga mama, toza na posa ya kobala. Mais ceux qui ont eu fiancé, aux chéris, banana qui cherchent comment on a fiancé. Ok, comme sa maman pasteur, que maman pasteur de Nazawa, au monde n'engage l'imbattable Nazawa na, alinga proposer un libala. Au monde maman pasteur a bu, téléphone a ebisana non pasteur. Donc comme pas ya pasteur, professeur bimiote, mon baluana azaya yote. Pasteur on a bana basimi sato. Ce que yo mutoza pasteur, pourquoi le bani na place wana? Et zo ça la mana d'église tous les jours ici. Nazo yebisa bango ozwa ndenge beglise za boye pasteur nyonso sana beglise majorité na binyonso te poboli bisa busa bamususu plupart bozo ko kanda na ba terme namno mutu musuka interpréter terme nanga bike chatu marubike ba combattant nyonso basa ba sorcier na bite ba combattant 9 sur 10 c'est-à-dire na 1% sur 9 combattants sont des sorciers. Je le répète, je n'ai pas dit que tous les combattants na bike ba combattants 9 sur 10 c'est-à-dire 1% est égal combattant siko lité pour comme na 1% wana yone mutu yibeta nayo. Alors na beglise mingi passer mingi za na ba staff soko côté na staff wana te tu ne vas rien bénéficier de l'église. Ah bon? L'église je explique pas l'église mon ndebo et ça staff. Il y a besoin de batonso parce que dans l'église, ils se sentent toujours isolés, ils se sentent toujours écartés. Pour se passer dans la staff. Pourquoi dans la staff il y a des intérêts. Soit il y a l'intérêt matériel. Le gars passer moko mundi bien. Mundi bien avant na rigole mundi bi azana mbongo ebele. Mundi nga azana mbongo ebele azana mwasi naye. Sikolo ko azana mbongo ebele akei ko sakana libanda ju mwasi amibale. Sikoyo et c'est passer mon camerounais. Parce que ce qu'on a vu congolais, bah congolais bah koyoka kada bah pasteur. Parce que le congolais bah pasteur bah sensible, na colère, fragile, bah fragile, bah nakanda. Bah bien passer la quoi qui s'est binemi pendant 2 ans. Nous avons dit binemi à son sakayote. Alors, jigoyo, bon toi il papa, na moni, na zo responsabilité de l'église c'était pour ce que na zo tambola bien te, na moni na ke moi c'est mi balé, di boso na nzamba ah, pona yo. Je t'autorise. Ngana ko sambela masumu na mutu nanga. Siko mutu nga kamwe. Ngai na ke ko sala masumu. Joka ne ayibite ke passer azura na des matériel na yi. Lobi a été évangéliste. Siko mutu abike na sana des femmes. Na ibi ata bible te. Siko passer a tingai évangéliste. Na masumu. Ah. Non avangi na yete. Sikoyo kaka ndenge zake mutu moko na kabelo na bengi ngai il faut communiquer na bi yebisande ko no wana abi man église wana ce sont des sorciers puisque passer azana posa amna yete passer azana posa misolo na yé ya ngozolo bato misolo bato nyo bazana bozui na kata église na biso ils finissent par quitter des églises. Vous comprenez dans la église na biso bato nyo bazana position sociale ba umela kate. Parce que les pasteurs basa ko précipiter ko ba responsabilité bango basa ko tambola bien te yemo ko azoto bele pas pasteur pasteur bine que non likolo hana no vanda masumu ngana ko banda ko sambele tous les jours pona yo soka tango na beti ka ke loko wana mutonga bibika na église ndeko na benge na kabelo na bita bima na église abimi les lois sali bibika omoni pasteur wana avait besoin a commission esclave na ye donc yango na zo bika bandi basa esclave yo ko na ke pasteur adingi yo mais siko sana kata staff wana te soki mutu wana azana bana basi siko mutu ayipo na kobala passer na kende ko mutu libanda te akuruka na safu wana mutela bala ata fi aza déjà na motema bolingo na mutu tel akobali sate zo ça dans l'église plus par sur 9
10, il faut noter que toujours 1%. Pour passer, il y a monté mon madame. Ah, c'est 20%, on a pas être 50. Pour ce que nous 100%. Bah, on est sur le côté de Bambeli. Oh, au côté de Bambeli et Télémi. Natigé 1%. Si go 1%, on a peine à ça, na éviter ce qui est dans sa côté à 9. Ce côté dans sa côté à 10. C'est là qu'on a un peu. Mais boye, bah, que bana, à base. Ce qu'on a un catastrophe à l'église. L'église, nous sommes au Naoyo. Nazo, ils ont un cop. Oh, oui. Bakop, hein? L'église, ils ont un cop. Faut la livre. Bah, d'accord. Si il y a des boissons comme l'église, c'est un cop, hein? T'as là, passer la bête à bête à bête. A vu maman passer la sardine à Bendi. Tu ne comprends pas. Ah! Sur 9. 9 sur 10. Mais maman passait ça qui est ministère, hein? Ah, ok. Vous comprenez? Maman passait dans combien pasteur? Pasteur. C'est à côté de la story. C'est à côté, à côté. Ah oui, il y a ce qu'on peut tellement pasteur. Mais c'est quoi? Même politique. Après ça, exemple, moi, dans l'émission précédente, même fait l'impression que tu sais que pas François Hollande. Ozana mutu tena na place na yo tu sais que j'ai déjà fait 32 ans d'ailleurs au pouvoir dans la moto 32 ans de l'opposition mon fils le loin le voilà tu sais que j'ai ça copé oui tu sais que c'est quoi attends pasteur mo ko la quitté mais copé nani petit nationani trésor copé trésor azalaka bazo yembe na kofi na ye wera c'est comme makambo ngako taka ngwere ça copé ah mais côté là on a français on continue voilà monsieur c'est ça banzungu monsieur ça banzungu il faut kotika batiki nzungu yo bakolo bomela nzungu lokola ba ezaki wenge mutika balibine muto komela ligorodo bango so babangi jibe ameli ligorodo atika na nzungu ndiye balo bakana bato musique soki ya solo soki ya lokuta toki na ngana sans soi ah lokolo boya ngo noko bato yo muto okeza kana ba fete na poko nyoso ko na ba wera na ba jibe mais ezako ozo comprendre pour mon signe à cop maman passer à côté na muzolongo papa passait à 30 ans, maman passait à 15 ans. Si maman passait à Lungwa, moi né à côté à 15 ans. Si vous voulez pas tout pour qu'il y ait une église en Boufanda Kabanda, Kalabamouda, Babula, nous sommes à la années. Et ça compte. Si vous avez un bilot que Dieu soit, est-ce que ça y est en dame? Nous avons dit que tu as quitté ici pasteur, que papa pasteur, moi si n'a eu penta. Est-ce que moi j'ai passé dans la zone que maman nous sommes à l'église? Non, puisque ça compte. Le rôle de Mondi, Tonio comme une loco. Yango va passer par ça. Tonio comme une loco. Est-ce que ça n'a Tonio comme pour l'église de Jésus? À qui n'a croix? Pourquoi Jésus a dit que l'église était à quel côté que la bande qu'on a eu? Parce qu'il avait aussi ses frères et sœurs. Il a laissé à Pierre la clé. Pierre n'était pas le frère de Jésus-Christ. Mais pourquoi mon Dieu ne monsieur sa Christ? Il est tout ça que soit moi na longue et papa longue comme on est mazu moi na tché. Il n'a pas tort hein. Alors c'est-à-dire que makambo ne se commence à s'engager. Il y a aussi comme ça le laisser partir mon peuple. Ba si na banda est-ce que makambo idée to yenango vision to za nango est-ce que yango te? Je pense que baké na bato ni se passer na sana ba on ba diacre ba ancien ba évangéliste sur ça l'église wana ba maman présidente ba maman mukambe ba chef d'intercession pasteur nzamba révélé était que frère wana to sœur wana te. Et ça cop. Et ça va signe. Et ça connaît que oh ça va cop. Alors c'est-à-dire que comme on entend na kabana nzambe na cop. Et ça na passer moko asadia wa. Na tena lo bakaka na Cameroun. Parce que le kaka asadia wa. Donc il y a betangai. Accueilli ba pesier. On dit que je dis ça en français. En français, c'est pas. Le pasteur, il est allé dans une des provinces. Ici en France. En France. La mairie a donné de l'espace à toutes les confessions religieuses. Ouais, pas même les catholiques, tout ça, gratuitement. Il a dit que cet endroit, la mairie vous a offert les confessions religieuses. Gratuit. Maintenant, les pasteurs et sa femme, ils s'organisent, ils quittent à la province, ils reviennent à l'église. Ah, mes frères et sœurs, Dieu nous a visités, on nous a donné un endroit qui peut coûter 1 million. Mais on nous a donné seulement à 220 000 euros. Seulement, oh là 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 là. Si nous allons marquer un endroit comme ça. Je te dis, quand l'église a entendu qu'un endroit qui peut aller jusqu'à 1 million, mais 220 000 euros tout simplement, 2 semaines après, 220 000. Maintenant, les garçons, trésoriers qui gardaient l'argent de l'église, pasteur l'a pris, il a pris sa femme, ils sont allés pour aller verser l'argent. Les espèces, hein. Ils arrivent sur l'endroit. On commence à les faire visiter par chargé culturel de la mairie. Après, ils reviennent dans les bureaux, ils commencent à signer les papiers, ils signent les papiers. Maintenant, les frères, ils voient les pasteurs appeler les frères. Le frère avait les sacs d'argent. Il dit, hey, papa, donne-moi, il donne. Maintenant, le pasteur donne à sa femme. Sa femme prend toute l'enveloppe, il met dans les sacs. La maman pasteur quitte le bureau, il va s'asseoir dans la voiture, il met maintenant le téléphone, il commence à causer.
Maintenant, les frères attendaient verser l'argent. Ils ont parlé, ils ont signé tous les papiers. Ah, au revoir, maintenant, vraiment, vous avez de la chance, c'est un endroit qui coûte cher. Maintenant, ils arrivent, le frère avait sa voiture. Les frères ont pris sa voiture, les pasteurs faisaient au revoir, on se voit dimanche à l'église. Hein. Bon. Mais on est venu pour verser l'argent. Mais maman pensait rentrer avec l'argent. Ça veut dire quoi? Maintenant, demain, le dimanche à l'église, les pasteurs disent alléluia, amen. Vraiment. Alors, vous savez, pour l'avocat, les petits frais de notaire, il nous manque seulement 30 000. Parce que nous avons fait une très belle opération sur place. 1000, 2000, 30 000. Les frères disent, hier, le pasteur a pris 220 000. Aujourd'hui, il vient encore à l'église a encore 30 000. Ça fait à l'intérieur de 2 semaines 250 000 euros partis dans la poche du pasteur. Les frères révoltés, les frères ont quitté l'église. Au Cameroun, on m'appelle. Moi, je ne peux pas dire que si je les connais, parce qu'ils vont faire la réunion. Les frères là doivent immédiatement quitter l'église là, ce sont des esclaves. Voilà pourquoi je suis en train d'énumérer que les hommes de Dieu, mes frères et sœurs, ils sont en train de faire des chrétiens les esclaves. Alors, si toi tu te fâches, que tu as tout mal parlé, ou tu m'as dit que tu es esclave du pasteur, si ce n'est pas toi, tu ne te sens pas concerné, si toi ton pasteur, tu ne sens pas que ton pasteur te domine, tu n'es pas esclave, tu ne dois pas te fâcher. Mais si tu es esclave, tu te contrôles, mais dis merci, parce que c'est lui qui te parle. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Quand j'ai commencé à prêcher, beaucoup même ceux qui prêchent aujourd'hui, ils avaient d'autres noms dans le monde. Ils étaient dans le monde, ils ne connaissaient même pas ces choses. Ce n'était pas leur monde. Moi, j'étais déjà dedans. Mais quand, avec mon expérience, je suis en train de vous faire participer à mon expérience, ce n'est pas pour détruire qui que ce soit. Parce que moi, j'ai vu des dîmes et j'ai vu des offrandes. Je suis pasteur. Mais je dis tout simplement qu'il y a beaucoup d'habits dans nos églises. Les pasteurs doivent apprendre à compter sur Dieu et non pas à compter pour expolier l'argent des enfants de Dieu. Non, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Voilà pourquoi je dis, et j'ai mentionné, plupart des pasteurs congolais, commençant par Papa Olangi qui vient de nous quitter. Papa Olangi est dans l'enfer. Papa Olangi a dit felo, puisque Papa Olangi a dit felo. Mais n'est l'action à quel felo parce que nous trop. Si les gens simples. Si les gens simples. Papa Olangi nous a prêché sur la servitude. Mais Matthieu est principal de l'église. Il y a si fait ici. La servitude. Servitude veut tout simplement dire, c'est quelqu'un qui est dominé par un esprit qui le contrôle. Il est dominé par des choses que lui-même ne sait pas se maîtriser. C'est ça la servitude. Voilà dans la servitude, dans son processus, la servitude place la haine pour diviser les gens. Parce qu'ils ont un mot principal. Il faut chercher à connaître l'état d'âme. L'état d'âme. L'âme de quelqu'un. Dieu a caché même l'âme de quelqu'un. Dieu ne peut pas vouloir que toi tu voies mon âme. Parce que la Bible dit que ce qui est révélé est à Dieu et ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est à Dieu. Maintenant, papa Olang et maman Olang, ils donnent l'exercice aux gens pour commencer à contrôler l'âme de chacun. Toi, tu contrôles l'âme de ton mari, le mari contrôle ton âme. Tu contrôles l'âme de ton frère, il contrôle l'âme de sa sœur. Tu t'imagines que tu vas passer combien de temps? Pendant tout le temps là, que tu es en train de piéger ton mari pour connaître l'état de son âme. Alors, est-ce que tu as encore confiance avec ton mari là? Non. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de divorces. Parce que quand, ce sont des choses qu'on place dans le cerveau de quelqu'un. Maintenant, quand tu commences à haïr quelqu'un, même les songes vont changer. Je te dis que Bishop, omoni siko na sengi to telema. Po makambo nyo soto lobi, bato baki pe ba comprendre. Obi pourquoi na sengi to telema boy? Po naza révolté. Bato pe baza révolté lokola nga bazali. Na lingi to solo likambo oyo etali ya na ata malgré longo na combattant, mais likambo mboka etali kaka biso kaka. Donc nga po nga na mona ki congolais nyonso za na combattant. Oza combattant te azati. Congolais nyonso za combattant ezala mwana botami lelo na bo azaka combattant. To moni image moko natala ki image. Po il fallait ki natala. Mwana mobali aza ko coucher na mama oyo aboti ye. On a l'image, on a tellement de commentaires, on a dit que finga siko balu baza bandoki botala ndenge balokaka yango asali boye azo coucher na mwana na ye. People kokolo banini par rapport à image wana. Est-ce que maman est-ce par consentement coucher na mwana ou bien est-ce que na kamusu le kaki na se wana po
ele ko ndengone salama na mboka na biso Congo. Non, maman wana azali fonctionnaire ya police nationale congolaise. Bafundi na chef coutumier. Parce que chef coutumier wana azali faux chef coutumier comme une ensemble parce que c'est chez moi na Loebo eza na mboka nanga. Chef coutumier wana azali faux chef coutumier ya Kinshasa ya pouvoir batie. Si vous avez soupçonné que moi, je suis travailler na bakamunansa pour baoui basaki ko boma ba autorité locale tant bitumba et zaki na Kasai. Ya on est en bitumba ici il s'est calmé. Ndé siko police na service de sécurité congolais et comme ça la ratissage. Ndé baké ko soupçonné moi je pour babangisa la population, baké ko moi je pour ba pinirier. Ndé ba moi je ba ko mwana na yé, ba ko pour basangana. Basangana c'est pour détruire, semer panique, semer les chaos dans la population congolaise pour babangi sa population. Des bâtiments chouana, basangisi na mwana nae, si ma bâtiment chouana batumbi na mwana nae. Batumbi bango, batumbi mama na mwana batumbi bango na loué beaucoup na kananga ipana biso. Alors ils allaient pour basangini wana pour babangi sa population, parce que les Rwandais qui sont sur place, ce sont des Rwandais qui ont organisé et lokwana. Babi ke bakasayen, basakana bikila. Pona koboma mboko kozongisa ngo na sima kosala malédiction na mboko yo photo sala acte oyo c'est un acte prémédité organisé parce que chef comme un sapo avant babo maya kufa bazwa ki mwasi ne ya misato oya seke ko garder bikila balongola ke bilamba basangisa ki na ba militaire rwandais tant basali acte wana yango bazu ko masasi ba beti chef coutumier ekotier. Parce que ce que ça la chef coutumier n'a pas massacité. Alors ce sont pas des choses il y a consentement, il y a que maman a que kola na mwana na ye parce que depuis tout à l'heure makambo histoire la Bible pe na mokilo yo to tilo mona acte ndingo wana te ate ipa ba mongo ata ipa bangala ata ipa ba Congo ata na mboka nini ya mokili mwana ko sangana mama na ata mbwa soka sangani na mbwa ya mwa mama na ye alors mama ne soka sana je me lungwaka. Passé hein. Non, mais pourquoi ceux qui Congolais comprennent les Cambou bien t'as comme que le bon sens naïe bah comme qu'on finga botala bango franchement Congolais nzamba pimeleka ko comprendre les Cambou ko pousse à raisonnement na donc vitesse à comprendre Congolais les Cambou ko comprendre à 12h Congolais faut comprendre ngo lobby na ba 13h et le qu'on a dédié à biso parce que c'est simple pour moi à comprendre présent après muso tala ngo tobino na compréhension moto ça va pas passer o eza ko sala ngo pona bo mais Congolais ko ba pimela et réflexion ya ngo moni tout mon attend na internet te ba lobi kaka oh kuna basali boy nina selango bandi moko finga siko tango ko valiza ki nango bongo te mutakomi ote to yoka kaka bongo donc bongo hôtel mamoleki na Saint-Étienne non mais Saint-Étienne mais Saint-Étienne be église te Saint-Étienne est église pas makambo église est-ce que moni congolais nga sopane na ndako ya mutu wana ndi baki ko sala ce qui marche ce qui ne mo te na sepeli acte wana na sepeli nango pourquoi na sepeli bon ko sepela c'est un peu dur mais na moni acte wana ba congolais ndelo ko tuluka ba démarche ko sala yango wana tango mutu moko sa likambo moko mabe au nom de l'église. Pour maman on a sambera une église songolo. Siko pasteur na yende tanga ke ko tuna bana o bana na moni ba na bilembo moko na butu boy na benga na bango baza bandoki. Ayemba la mo pasteur na yebiti msu pasteur ape ko za likambo na yebiti wana bishop na mi place awesa ba. Bishop. Oh likambo pasteur miske bana baba ndoki ti bazungi na mboka. Likambo. Mais soko moni pasteur wana na mwasi wana babi makana pasteur la. C'est qui a simbaki. Ouais. A simbaki. Pasteur a simbaki. Ta pasteur a simbi. Ah oui a touché a commis na contrôle à mwasi. On se comprend. Yango mwasi a commis na contrôle ya mobali na ye. On se comprend. La bonne façon ya kubo mobali wana. Parce que mutu babomi nde mobali yango. Balokele ba problème na famille na ye. Tant famille na ye siko ekoloka ye akufi pour moi si on batika na pasteur. Yango ndozo ngana za ko telemela l'église. Mon peuple. Omuli ba biloko yango simple carte. Soki sikoyo. Yo obengani bana mobali parce que baza bandoki. Yo pe oboti bana. Tango siko bakokangaka bana na ona kindoki. Okotindaka bango epai na nani? Si qu'on a posé question à ce que poto kabona pour la Camboya laisser partir mon peuple maître tellement non moi bien maître ozo bangani maître non zo banga 130 kg ça puis 2 mètres maître mbala ngazana 1m85 1m85 bito bige yoso batu ba balate ke mutaka na mwasi te na ndenge yo kumisela mobali na yo ke pardon mobali wana aza 1m85 yaza ne sema ozo mwasi ndengo pour be mission to landaka mobali na ngai omoni ta mususu batu to bossa na kanoki batu surtout bana basi ata babake mwasa ko ka passe tatonda bomengo te mais
kasi na baba na Congo ti bayemba na banzembo yo na suna makambo wana ti yango na lobi eza bongo te laissez partir mon peuple c'est là people ayebanga na nzoto mike people o bato bamona people ayebanga na nzoto mike people amoni nga ndenge na bandi ayebanga kotamba mokolo leno atama na ML vrai ou faux vrai siko mobala ndenge wana na komisete kasi yango nazoloba siko ba mama nyonso oteyaka bango malgré baza na MLT malgré baza na ba circonstances azoleka bazwa patience na yo mamusu bango bazwa camion ekoleka ML bazaka nde na patience te congolais alingi kaka surtout 01 oyo nde ezoboma bato na poto awa 01 mama nanga yo vandi awa obi na seka er mona fai na palo mona na mama de 6 omona omakaye moko bazoteka kuna nini na ocha natuna na bi eske soki bato so bale makayabu yo kolia sosote yo koluka ta nzombo te pona nini faut kende kaka bo c'est ça les congolais Bishop poto kabwana na message à laisser partir mon peuple nalandaka ndeko na biso mongo pe atako bato ba ndeko nete poto za ndenge alobelaka eza ndeko na biso moko congolais za na Belgique ye alobake ba église nyonso ko kangama wana za sorcier aza sorcier tindela message garçon wani ya Belgique oyo abunisaka l'église bakanga l'église aza sorcier puisque l'église joue un rôle na mokili église ezali représentation spirituelle il y a Dieu invisible dans le visible c'est pour l'église représente nzambe nase vous comprenez ce que mutu go azobundisa bakanga l'église azali musali ya nzambe azali musali ya Satan puisque lelo tant que tu laisser partir mon peuple et ça va passer de babi les biso zo kubundisa basala nzambo bazo kusala babi na l'église système tozo bundisa ni évangile tozo bundisa ni église ozo comprendre lobby ozo ndenge tozo kende lobby soki ba pasteur nyonso lokolo tozo kende soki ba koyiba ko se conformer te na kobanda ko ya na micro na yo na tangi kombo parce que na kobanga mutu te na kobanga pasteur tel tang na ore na koya parce que lelo na komi na avantage yake ba ser wana ba we bazali ko se faire tenter na ba pasteur na sana ba papier oyo mouchoir oyo na ba couleur ba sperme nango na sana ngo c'est-à-dire soko sake na koya kaka nango na bitala couleur oyo na tuni mama pasteur so na couleur oyo est-ce que vous comprendre yango yango oyo na sana ba prévoir na bilemwana alors c'est-à-dire que lelo ezana un objectif na bisoté objectif c'est-à-dire que ko ebiso qualité église qualité ba nzambe comment ils doivent se comporter vis-à-vis de leurs serviteurs de Dieu vis-à-vis de leur église et comment ils doivent fonctionner c'est ça notre objectif lelo. En tout cas merci beaucoup people pasteur people merci beaucoup Ingambe l'imbattable et quand ça Ingambe l'imbattable Ingambe merci beaucoup na ndenge bo disposer temps na ndenge ondimi ko yambanga na ebite social kamboska ko lobela bato ba otalo na pesika mbote kaka na ba congolais na pesika mbote bako sabino te ko Chatumba za malade je ne suis pas malade oboso Chatumba ba sambela pona muto ko sambela ngapi pona ngaya sate bato kutu même Paul arabaki ba sambela pona dans l'esprit d'aller prêcher l'évangile exactement que no bo sambela pona Chatumba za na problème te na komi na temps yake to banda ko tala makomi poto bongisa zela lola bote ya kaka te ndenge pasteur alobi so na bote ya kaka te bate ya pe salut ezaka te pesa mabonza pesa boyeno 30 minutes à parole 4 heures de temps mabonza ngana pesi ba sportif nyonso baza na monde entier surtout na chaîne faut vous abonner na chaîne mingi ba sportif nyonso baza na monde entier na ebike bozap na ba discipline nyonso laissez partir mon peuple na ebike bolanda message oyo vana na ndako peser les pour et les contre le bien et le mal, tu verras que ma cambézé belé mabé mais quand on pense à ça oh non bas sportif battre ma vie laisser partir mon peuple n'a passé Bishop Chantumba les charismatiques boye bisa bas sportif c'est le temps parce que même graine ce côté ma belé peut m'a fait pour là ce politique bimarate donc na moment photo bomana no mabe moko ezali après to bimisa makama mususu na kanisi boiti kotala wana Bishop Chatumba leki lelo na micro na ngai ya Mamelia Nita proponi pour le mariage boyo kibino moko bolanda botala bo partager pe vidéo so kotali vidéo o partager ngo pe o na bande ko surtout bana posa kotala ta muso otala ki aliboso comprenez malamu te tango otala ami balé peut-être o na compréhension malamu o comprendre yango malamu merci beaucoup na bino surtout bo continuer kotala o azana besoin ko leka na micro na nga a hésiter te abenga ngai na se prendre ba commentaire na bino na se prendre bo bengaka ne bo ebisanga mama nitu boye en tout cas et ça l'a plaisir nzambi azala na bino que Dieu vous bénisse Mungu abariki God bless you Mungu nous bénisse nzamba nous bénisse oh tata nzambi kalusa kumuna Mungu nous bénisse neno bana betu bon bye bye. Voilà, le moment est venu. Tous
tolela na Paris basali ya kosala bafete na biso ya kosala baévénement makambo nyonso tolingaka. Merci na Alain Benza po akanisi biso na salle Monique. Toza na 4 salles. Il y a 400 personnes ezali, il y a 800 personnes ezali, il y a 600 personnes ezali, il y a 1000 personnes ezali. Confort, il est là. Climatisé, appétissant, belle chaise, propriété, tout. Oh, bon, il fait tobini, tomi ko transpirer là-bas, tu ne transpires pas. La chaleur ne entre pas parce que climatiseur à votre aise et à votre nombre. Nombre bozali malili ezali kitoko. Salle de fête Monique. To tardé ti bandeko nyonso bolingaka fête na ezala kitoko salle de fête ya kitoko. Alain Benza kanisi biso. Ba adresse yango wana. Obuka na ti soko lingi fête no le bien en bonne et uniforme. Je dis bien uniforme. Contactez salle de fête Monique avec Alain Benza. Merci beaucoup. Moi, ma fête de mariage, je fais ça là-bas au salle de fête Monique. Goodbye. C'est Paris. Alors n'hésitez plus et contactez-nous au 07 67 49 20 57 06 51 60 65 07 et au 01 71 34 84 81. Nos salles sont situées au 76 rue Moutier, 93 240 à Saint et aux 4 rue Armand Dessert, 93 150 Le Blanc-Ménil.